Oui, papa Jean de Dieu. En tout cas, vous savez, je vous informe en ce moment que la situation est compliquée. Je venais d'être en concertation avec le commandant en chef de Wazalendo. Donc, on a évité numéro nanga nini. Il y a des témoins parce que Tisiko, militaire ne baza libanda kuna. Papa, la situation je sais le managoma, ça devient maintenant du spirituel. Est-ce que vous que Wazalendo va comme se dupliquer? Donc, on ne sait pas comprendre. Au moins, baza qui mi balé du coup, va comme 20. Je vous dis, ce ne sont pas des racontages, bazo se dupliquer. Donc, se dupliquer, on ne sait pas phénomène ni sur les cas. Et M23 mususu bakomi kokufa bango moko bazo batena nyazo boma bango. Et oyo mususu azalaki abi papa dans 10 minutes zela bokomona makambo koleka. Je vous dis na Rwanda kuna na nini na Gisenyi ba wazalendo bazo bima. Colonel Ramazani benginga sko abi prophète. Makambo goyo bakilobi yango tozo vivre on abi nini ni susu papa. Alobi tozana ba wazalendo tozo comprendre te. To vande wa tozo bunda mais tomoni bato moko mikuse babimeli biso boye dineya balobi bobanga te bobeta biso masasi te po batindi biso nde pona bino balobi bongo balimwe ape babimeli bango lisusu na côté à gauche se dupliquer bazalaki 4 bakomi 40 balimwe babimi na côté à droite se dupliquer bakomi 400. La situation est compliquée. Papa, je vous dis, le Congo a un vrai Dieu, un Dieu qui est vivant. Oh,